ntango bakonde mais oyo bakobima majorité bango wana nde bakoprime elelo moto aza sincere boye mpe ya kondima ezali bato baza na pouvoir parce que proposition eye eza kutu mpona avantage mpona ba bienge tozosauve mboka mais tozosauve mpe bango soki lelo nanga aye na minduki akotiao nana otima mbao soki muta otima mbao alors yambo yetima mbao bapeuple mpe bakoko ekondima makila etanga lisusu awa vala fali eloko alingi makila na kongo ya kongole ekufi mingi makila etanga lisusu nde fali abeni biso na cohesion na fali alinga baninga te fali aza tribaliste mais awa asengi bino cohesion nationale tolongola nyonso tozalaki nango ya mabe tosangana esika mo alayokomi te biso oye te soki yokoya te va Martin Fayulu esa alobi okoyoka ye ayo okoyoka ye te avant et la lutte continue voilà donc boyoka makombo ya kabila awa te awa yakaka na kombo ya Martin Fayulu biso te tokosala oyo Fayulu alobaki eprime biso te tokosala oyo Fayulu alobaki peuple congolais ayeba yango utilité nango eza nini bana Fayulu oye mpona kosukisa to avaya kosukisa biso bikolo to bikolo bozali awa pouvoir nyonso na Afrique eutaka na Afrique te pouvoir eutaka libanda na sasi teke banomaka bango na libanda dans ce sens il faut que soutien na yo bato libanda eza nde omoni bafayilo lelo soki bazobengisa bango na bapaye azoki etambola wana ezali bapartenaire oyebi président ye moko kozi te ntango auti okendao tozwi bapartenaire ebele neside makasi tozwi bapartenaire ntango partenaire tozwa bapartenaire ezotia espoir na parti oyo bazotala programme projet de société ya Fayulu bazotala vision na ye bazotala lolenge ye azali bazomona moto soki akomi président tokotia basociété kini ekozala pillage ekozala mais soki otali lelo na régime en place bango moko di progrès bango na baza kobuka bandako ya bato badi progrès bango baza kobuka bandako ya bala bazoyeba na batelevizio banatebanda mundele azotala o banana o baza parti politique au pouvoir oyo eza parti politique oyo eza mboka ya komema bomengo na yo te okende koinvestir na mboka po bango moko bato baza na pouvoir bakomemisa ya c'est pourquoi Martin Fayulu alingi ateki elongi ya eside bamona mindele bacomprendre ye nde omoni amemi conférence ya monene ekosalema aux États-Unis le 28 ya sanza oyo bolanda Martin Fayulu akoloba te oloba te akosangisa baétudie ya bapays oyo bazali les États-Unis Félix ntango akendaka kofandisa bachinois mais Martin Fayulu akenda baconférence na bauniversité ya baétats-unis na université ya états-unis mpo okende kosala conférence kuna il faut oloba na monoko nini na english no eza Félix ya english kuna okende koyoka te obana mboka bapesanga confiance te kuna Fayulu okende kopesa na bana classe ya mindele na baaméricain na baafricain bauta bapaye bele baza na bauniversité kuna akoloba na bango na anglais parce aza na posa bavinoso bacomprendre vision na kuna Fayulu akoloba yongi oyoki bien mais biso okoexplike biso kaka après okoexplike mpe Félix après oyo mokolo yango ezolanda Fayulu akoki interprete si abi ndenge Kabila banda kosala soki ayoki ateli camere nasina balobi nini okokenda conférence moko ya bapays africain awa ntango alobelaka technique commerciale moko technique commerciale balobi la fiscalité Kabila zongi balobi mo fiscalité camere fiscalité yiko nini lelo bango wana bagrand prêtre bana Fayulu oye et le
va parler à sa conférence dans l'université américaine, je crois que dans Dallas de Chicago, et si on va tenir une conférence à deux pays dans moins 10 jours. Deux pays. Azana posa azula biso ba investisseur akende ko exciter akende ko flatter ba partenaire l'office qui a du pouvoir basa nini avec tel ça ba le yesa le ko ni mbona yesa ya wose ni liboso ndeba le même c'est intelligent asengi bo mengote si abime ko ta na Bible ça va sagesse David alisema kopesa ngai bongo te nzambe kopesa ngai bongo te pesa nini mami yesu yesu ndele otika ngai na kita na mboka na ngai atale na komi president pour soutenir nga mais si tu as divisé dans ça le logo premier logo sengi ba congolais toyo tozonga na bomo bobo muluba bobo muyaka bobo mukongo bobo mamuswahili kibokongo na kiboswahili na kimuluba totombola kaka kiboko place nyonso komona mutu nyonso benga ye ndeko na yoko ete asali mabe bato nini bazala boyokani te bongo bakende nzela moko tanke tozoyokana te mwa tokende nzela moko yango fali asengi ayambo tokende baélection ya 2018 esengeli bomoko eso o bato bazomona mabe bomoko kaka bato aprimakulia o mobutu atika bamboso bato aprimakulia balingaka badivision balingaka mbuku ekabwana balingaka makili etanga bango bamvwama bango baka na mbongo peuple alela kolela ya peuple ezali bolamu na ba eke batala bakolinga makeleka masasa yuno tomoni bitumba me kata bitumba wana bobanga te dialogue se dia cohésion nationale se cohésion na ese boyoki Félix Tshisekedi atindi baservice na présidence to porte-parole na ye to porte-parole gouvernement na ye a répondre Fayulu que te boy to ndimi ala makambo na bakongo zozo wa sasa mwani mutalekina na tesa na nini wala bana yo bilo bana wala yena wana hawa bilo bana yo tanga hawa na ngene na ngo ala yo na bilo bana ya batana bateze oya kana ngo hawa teba ko pikaka kri makambo to la politique ya liko le 24 zongi babengi yaka omoni olone olakisa biso ya solo oza mobala tala makambo eza koloba te kamoso eza koloba te mais tokosenga na bino botalaka mpe politike ndenge ezalaka na mboko tozalaki na deux parti politike oyo banda konginda na mboko ezalaki miba ezalaki palu na idps babundi papa izenga bapo akei palu ezo pouvoir te babundi papa mais econtribue na kosoutenir joseph kabila idps bamoni ya nzela démocratie esimbi te kabila sala nini nome biso akomisi bango na ebonga esika bango baza tangelanga baparti politike mibale oyo etikali na kongo ya makasi oyo lelo baprésident en place bakoki kobanga banafaloye yozomona te ese yozomona tozomona te bayebisi etikali yo moko na kongo epea parti politique il est plus esali déjà palu mpe eleki sikoyo moto atikali sikoyo na mai ya sika parti mopepe ya si oyo azwi esika ekizenga etieli tshisekedi mpe udps ezali sid wana nazozana bato aboya sombelengakati esi o parti politique ekunda yo lelo botala mokoto okunda camarade wana otala Fayulu bikambo asali Fayulu d'abord atie militant ate lokola yo te mais ake kotie bembe na ye place batiaka badepute place batiaka baministre place batiaka bato ya minene na cinquantenaire esika jire salali oyo bamidepute balali bakufi ye pasambo alobi nga mpe nazali Fayulu apesika lokumu
mbongo totiaka cotisation tokunda ye nao nyonso eza nini avoir la carte de membre toya komona bitumba pamba te touti okunda camarade moko mwasi akimi bokilo abwaki bakiti mini azalaki nango libanda nazwi mikumba nake nango na siège papapapapa sergei papapapapa $100 sombele ye libulu so bafuta mbongo mode bake kuna bakamarade na ye basepeli bayuta elenge bemba wapi taka na balabala place asala basondaka biloko taka esika toleli mpe tokuni matanga mwasi aye te na moi mama bokilo mpe aye te mutu akolobisa makambo mpe biso tomehele biso basi onoya noko ozole wapi tokuni ndeko lelo onere te ete mo tokundaka bana faele oye okosalaka ngo te pardon bandeko nazosenga bino pardon ngonga biso tokosala pouvoir eko le président eli nous a dit ceci ngonga se eko yo oyeba te yo okoza muta diserse biso tomoni deja mouvement lelo soki nzambe akosunga oyo azoprépare mpona biso bacommunicateur soki asali yango okomona bonga soki lelo na mais esalema tout autour ya chef de l'état c'est-à-dire silomboye nde asalisa ya bon bapapa na ngai bomemaka sango oyo c'est vrai yo soki eza na problème na ndako na yo na mwasi na yo ozwi problème na mwasi na yo ozwi problème na famille na yo ngai oseye nazwi problème na mwasi na ngai eske nakondima ngai moko nosalisa réunion to moto mosusu fo azala na kibokolo ndenge kongo titele na kabile bazoyokana te titele na famile bazoyokana te soki dialogue titele mpe moto akozwa maloba moto akozwa maloba tokozwa témoin oyo ezali neutre oyo eza na kati ya makambo na biso ye nde akoya kotuna nanga biso ozowela titele yakomi ya ye fayo yakomi ya ye katutu yakomi ya ye babenga yango cahier de charge document toza yango na este nzela yango eyeli nini erreur eza wapi nani asali erreur mpona nini bakongole oyo barejoindre M23 tolobani bavérité avant après tosokoli maboko toyokani bo tokosala litosisiko plan ndenge tokobare nzela kagame akontinue kozwa banzela na biso te bana batefayo oye nani bakonzi moto abateli po balobi nazali nga moto alindo sacré nazali moto abateli po bo me nakoti na mozindoki na babiro na basalo minene bokita bomata après Félix Tshisekedi Tshilombo président de la République en 2022 c'est Martin Fayulu m'a dit alors naza prophète te nazali moto alindo sacré bino bolinga koloba vérité te ngai nalobi nango vrai après Félix le président c'est Martin Fayulu m'a dit c'est que eza na esika bango bazochange bazomona maka yo tozomona te ezalaki meteka bilobaloba kolelalela tosala nde mosala maka tolemba te torenforce force tozala maka ndenge mwa biloko bazosalaka yo koleka te na bongo bamonake toza mpe bongo moko toza awa le parti bazobanga lelo se SID il ne peut s'écueillir déjà balu s'écueillir PPRD esali nini awa esali yo papa awa le congo c'est le SID emelisa kutu parti nini papa ota oye nzambe azali monene atako basali nyonso mais mondele comprendre ke moto oyo solo bayiba victoire na koma moto azoyamba ye babebele boye meleki nzete ozopesa mondele soki atalaka okesa totalaka te mindele atalaka nombre ya population moto azomata na yango otala moto oyo azokomeleki aza na peuple mais en soi eza mbongo ezosalaki bamonaki aza na mais moto c'est un opposant qui n'a rien
mais tozomona bato aza koyamba yebe te bolingo ya peuple eza epa motu mundele azisengaka biloko wana nyonso force ya mbongo mundele ayebi yango force mpe ya ofele ya moral ya bolingo pesa ya faile eza ya bolingo ezali mpe moral ya fele ezali masi ya mbongo basombaka nyonso na yango papa tina distraction ngai na yo tosima na maboko mibale po tolonga bitumbe si tolongi me tokoba te brate po tokoti mokolo yango ya ye soki na kolala wapi vraiment nzambe apambola bino tobunda tozwi yango mpe tokozwa ya nani komoni makambo te topusana liboso po tozokende okomonake bango nyonso baza pour cohésion nationale tellement mtema mabe na kongo eleki mingi bamona lokola ye moto abandisi yango nga na kondima te lokuta koya akosala nini me mtema mabe moto ezosala bango me bakoya na bango vraiment moi eza makasi nzambe apambola bino tomona lilobi